Artiste et comédien, ça veut dire qu'ils ont environnement. Quand envier, il y a un peu ça qui m'a mamabe. Tant que m'a mamabe, et pour ça qui ndoki. Ça veut dire mon net pour faire ça on a aucun jamais mutumo te roya pousser boye alobama be pour finga na septembre. Tant que ngara ba na rabo na kati na mbamo na obenga noro mutumo bo sola na keba. Aïe, nga beta mabe na noro na code na biso to betara au mona bisanga ya 21/4/12 ça veut dire que au sexayo me croix automosem mbalo sombo waneza kombo na ye ya scène ya Freddy ngablo ye mutabanda idéologie na mona mbali akomi mona mwasi ezalaka na minzoto à l'époque wana kuna biso bandi théâtre te na bisayo nga awa megate na sala banzonzing te mais niveau na latara ba sala banzonzing ba sala banzonzing ba kokana te poto za on a be émission wana na ya ba émission ba TV to les gars na ba kutana na makambu ya rombuye mbalo sombo ba chef d'état-major contrôler G na seconde na odimno ndire volume radio paye ozanga bité no kozonga la boulot ndi na kozonga la to ke ba kinga kati ta na yo fana na première dame maman Nabiso Olivier Lembe na yo comprend ce que ça cop na so enveloppe à chocolat na so pe voyage kotambola ba mbogana ba butembo ba lubumbashi tout ça na yo enveloppe na écoute na 1000 balles on est dans le but il n'y a pas de sous-métier, il y a les sortes de gens. Le plaisir est pour moi de savoir très nombreuses à nous suivre de partout dans le monde entier. Kande Tolobaka. Merci Nabino, merci cher internaute, merci les téléspectateurs Nabiso Yassé, El News TV, Kande Nabenga, Bino Boya Ebele. Je vous invite toujours de vous abonner massivement sur ces El News TV Boya Ebele, Kande Boya Wana, ça nous fait du bien, ça nous fait vraiment un grand plaisir. Je fais coucou à Batunir Sobazala, toujours Ebele Bola Nabiso. Je fais coucou à Papine Zolamiso, un gros coucou à Rocarmier, si le minot garçon qui nous suivent depuis la Milouse. Merci à toi, je dis un grand merci à Naoyo Asala, toujours Bozobiso Kitoko, toujours Awa. Ermax t'a dit, merci à toi. Merci aussi à Gola Mayala. Ma vie, sala en soit chango ba pilipina mafuta. Pour ça là toujours bien na baté spectateur na biso nyonso. O bazola na biso na minute yo na poto na Kinshasa partout parce que to là partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci à Héritier Maestro pour ton assistance babi tonton Bogard. Merci à toi. Aujourd'hui na rubrique na biso Art News. Dans le bar rubrique ya munene l'équipe a rubrique nyonso sur internet yangwana Art News. Art News to pe sabino ba news ya ba artiste na biso moko ba biso za artiste ya solo. Solingi Ozala, baye bayo dans le monde te foleka awana Art News je Vanessa Moussao. Donc oza passage obligé quoi Art News de Mbeli Bino moko ya ba artiste oyo a jouaka mingi et pas président Mbalo Sombo bolingaka e mingi. Donc fila avec lui on va débattre vraiment Marambou et belé ya kati to ko décortiquer un peu ça la plaisir na ba internet nyonso bol là. Hermès Fungwa déjà caméra. Là, je dis déjà bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, c'est Anangaï. Moi, c'est Pembe Moussaou. Donc, bonjour. Bonne santé. Ouais, santé, par la grâce de Dieu. Nous sommes arabes. Donc, ça veut dire ça va quoi. Ça va. Malgré 100 jours, mais nous sommes toujours vivre. Donc, ça va. 100 jours, on peut nous qui n'est pas artiste. Il faut tout parce que bien peut beau compter. Besoin de katambo cannabis. Au moment où on des volets pour nous 100 jours. Ah, ya. Tout le banini, 100 jours à Mbutumbutu, 100 jours, il y a grâce, 100 jours, il y a pas problème, 100 jours, il y a pas difficulté, 100 jours, il y a paix parce que tu as envie, tu as souffle de vie. C'est ça, 100 jours en Ouana alors. Merci. Il y a la maman Mbalio Sombo, maman Nabiso. O bat balingami babiso jouer na bambata na beta ka bambata solo bambata lokutate enga na jouer mbalo sommet sabeti mbata no la sente mbata solo boni groupe et le ouais groupe ya la maman biso toujours apporter toujours bien ba merveille et belé kambo lobiona bato belé wa bangaka maman mbalo somo bambata na yona betaka veut dire moni net joueur abo mutuna mutazana tactique de chez nae on comprend maman mbalo somo za côté sur plat
Yesko oza maleli ozo rêver kaka. Donc na ta wana tongo yo côté ozo boma déjà. Donc il faut ningi sope na mbata pour makila nzote la muka pour ozongisa boza na même terme donc ba mise balora thème moko toza na J moko. Yango wana ezara pona bongo. C'est ça. Bien habillé hein. Ya rolobeleza te na massa na ngai TH habillé d'expérimenter. Donc on a toujours son a lati boy ezara pona ye Guy Boropo Lazali et puis bakaju de colonne ba ra moi poids pour na bisayo nga a romegate na sala banzonzing te mais niveau na latara ba sala banzonzing ba sala banzonzing ba ko ganate poto za on a be mission wana na ya ba mission ba TV to les gars ba kutana na makambu ya awa blague te komegate awa romegate na ko sorti awa romegate so meki rosika et puis mbali sombo pesa nga charge attaque un chef d'état-major ya recontrôler moi biso ba comédien de dollar mutu na mutu moi ba guerre d'espèce zalara moi ba tirame zalara pour rombouiller mbali sombo ba chef d'état-major contrôler G na seconde au dimno on dirait volume radio na ko sorti. Avant de déjà quand on me rappelle bien Toza Bongo na boutique TH Fashion donc donc par ramener ce qui toque au sol ngola ta bien ngaba isinga bani ça tos yeux comme habilleuse na biso to banola tsao et ça la biso plaisir bien. Merci bien. Dans ensemble ban Kenzo donc 3 pièces à Kenzo dans na muto kansalwa avec ça dans na Vance il y a Paul Smith il y a Philippe Play donc nyoso grâce à TH habillé Viron Zambia ye marambo yo to sala kana bango mama komeka te ku mo Afrika babi bango na bilona bango la Viron donc tu vis que comme Afrique trop lata na ndenge ya mboka na biso ba copie ya kalate Afrique il faut que toi ba vrai africain. Merci tozoko ta toujours na mozindo émission na biso quand d'autres lo bana biso to yebi kemba de sombazaka en tête moko brifi la merveille tantine ligne dans le sac Afrique du Sud est tombée tantine ligne dans bonjour na pesombo te bisiko Hollanda biso mais les autres ont surpris tobi yo pas pesa comme moi bâton au diriger mais or que biso to yebi vraiment te na katia théâtre to yebi mingi brifi la merveille na katia wana peut-être Rose na muke na ndambo raison parce que moni na tangu bazigura ba ego kende tutikana ba dijo makengo tutikana ba ser na ngai mabe ambila tutikana ba ser na biso bazizele nini omba donc les sel mutu o mama mbalo sombo po mbalo sombo zonga na cop ngana za kopera na sa cop elamba azunga na cop ayisinga no petit na ngai ya osala théâtre ozala mangama na ego ya tozalina masana nga GR de Parigo azolanda nga parti à Paris et puis Nasima masala ngai frère nanga brief la merveille baza obenge tanti linda ndenge to yaki to vandi siko tempo ombani donc mbali soma na 3 têtes wana briefi et puis JR nangai titi JR OK poto biso to yotikala ngana briefi et puis ngana no comprendre ça copo teto za la clair na no comprendre ndenge makamate te ngana no mingi cop nanga masala nga kaju de colonne na Belgique mozindo quelqu'un wasura yebo ngana kimi nanga théâtre on comprend on a toujours si un moment il y a eu 5 ke mbalo somba vanisanga na obeta 3 ans capitaine rien na baate bifay ozanga bité no kozonga la boulot ndi na yozonga la to ke bakinga kati tant na yo vana na première dame maman na biso Olive Lembe na yo comprendre ce que ça sa cop na so enveloppe à chocolat na so pe voyage ko tambola ba mboga na ba butembo ba lubumbashi tout ça na yo enveloppe na écoute na 1000 balles on est dans le but il n'y a pas de sous métier il y a les sortes de gens musala zo bazate mutazoba mutazalaka yango ne na yego vanda sikoyo na yego vanda ba tempo yango sikoyo nzambe parle baki non c'est le temps de briefer ne briefer ko cartonner au sentir que comédien ko lobalangi chaso et pas tatili ndazate ozo comprendre ya ba copie ba rozala o ba kingani ba Philippe Play ba kikutu ba kingani ba tansili nda makambo des fois te autsangola aza ce qu'on a fait tsinde auto benganga akoma dia na ba après-midi aza déjà na kin et puis en voyage moko il y a Lubumbashi et puis Lubumbashi à Ozana Brazzaville et pas à Ninel Okemba moi na Sasunge Sorozalawana et puis tout ça ne voyage moko na Dolezi c'est ça le problème yango wana beaucoup plus donc fille toko yebosali combien de temps na groupe ya la mama nazana 18 ans siko nazana 18 ans nazana 20 suspensions
20 suspensions, 18 ans, 20 suspensions. Et puis, Naza a plusieurs pièces où je suis acteur principal. Mais Naza Mbolo sans fonction. Mais ayant droit à la groupe et à la maman. Ayant droit à la groupe et à la maman, Kasoyo Kanata. Koyo Kanata, c'est trop dire. Ngai, Naza Moutou Abatu. Batu va sepela na ngai mais que mokili eyeba ke wana fila non to comme natana parce que to ze la Tanzambie. Mais depuis que tu as intervention il y a maman Mbalo Sombo donc il y a Freddy depuis que tu as intervention non tu as katabi fila moi na ngana pousser liboso ngora briefer que liboso na chema futa. Mais yo siko mafuta na bacha mkoni po bacha brifi mafuta to mon épée tantini dans carton donc ndo lobi to vivre époque y a pris fil la merveille donc siko yo bacha mafuta journée ni po vraiment to mona elo muto ba pisto na liboso mingi ezaka. Ouais, on a raison, maman Mamozolo. On a eu ça aussi. Omoni, vraiment, les Cambo, ils ont beaucoup plus. Ngai liboso na ndo comprendre sens parce que mère azwa kinga, azwinga, apoussé nga, bané ko forcer nga, ko forcer. Parce que liboso, wana nga oye batinzo kezaki tana nga ngwana. Et alors, le là, nanda kunyo so, on comprend to robota masis mais papa yé mora yeba vision moko na moko. On se comprend. Les atta briefé la merveille. On comprend. To forcété parce que les lopé magamiro ya pe viron Zambé comme Afrique à comprendre makambo. Masalanga TH azangi na zamba ba gibo polo ba Francis Pondani. Donc on va vieux comme ça ya tout ce qu'attend les atta briefé lobe kunape banakini partout ba tout le monde entier ba osepel ba redécouvrir et l'oreza katinanga. C'est ça le problème. Qu'est-ce que oyo mona eloni mona avantage na ka théâtre pour mingi bino bato théâtre bozala na jalousie ki mutema mabe o mona ke muninga lelo azui na chela e poison na kotele kisi pona lekaye. Toi tu peux dire quoi par rapport on a aux réseaux sociaux nangai moni et le réseau boma biso ba artiste et comédien ça veut dire les environnement quand envier yango te poussaka ki mutema mabe tango mutema mabe et pousser ki ndoki ça veut dire mon net briefage ça wana aucun jamais mutu moko roya pousser boye aloba mabe briefing na septango tango ngaka bana na kati na mona obenga enoko mutu moko sola na keba aïe nga beta mabe na nongo na code na biso to betara au mona bisanga ya 21/4/12 ça veut dire que a sexayo mais croix ozo mona lelo ba ser na biso belé ba koti mabele likolo ki envier likolo ki mutema mabe lelo to moni bato bazaki papier likolo ya likamomo msu body nini mais nga fila apparemment na na makamwana te nga lelo na 18 pa maman Mbalo Sombo soki na maman Mbalo Sombo lo mabe na nga esaka ke pona za teti naza impoli c'est comme ça et à part ça wana nga makamwana msu na ibaraté pour nga na la tarabien na na relation na nga ba masana ba kaju de colonne bazali ba ramazan ya misaza soki likamona obenga boye et oya soki code kaskaseri en Afrique du Sud ba li passe ba mbongo bazawana ba masana ba jidel ba contrôler j'ai bien na Bruxelles ba Mireille Kabaza o comprendre ya pour nga na sina lona pour soki lelo makambe pesi boye net lelo ba ne ba Hollande biso boye o mona ramba moko ba no benga yo garçon le kisaki c'est bon bona boye code pe ba no za code na sima kana nga ozo comprendre eza bongo donc nga bato ba jaloux wana na ba complexé nga na se débarrasser na bango ba comédien o bazo sala ki mutema mabe na musalo bazo bomela batu musala ozo comprendre batu musu ya ka bo profil ala taka kitoko boye ye palinga kota mbe il faut que ça temps à temps patienter lobby pe ko matango na yo bango siko ko envier mutema dogo ozo mo ndezo bo mama rambi yango wana fila idée wana ya ko sala ki PD to benga ngo bongo parce que ya ko sala ki moi mentionné tantine lindo parce que tu as vu que muto bandango si je me rappelle bien la duchesse muto sala que kambwa oh la duchesse ndengolanga la duchesse c'est maman Mbalo Sombo cuide madère Nyoko tembe mama qui cause soit mona tout oh iye mutaza mama Mbalo Sombo wana za kombo na ye ya scène ya Freddy ngablo ye mutabanda idéologie na mona mbali akomi mona mwasi ezalaka na minzoto à l'époque wana kuno biso bandi théâtre traité ozo mbani ba yebo ba moni muto jeu place na zate mbala moko bazu ya Freddy lo nzoto sala ba rien na obeta si o mona lelo ba tutu ba koma partout en Afrique, en Europe, partout, surtout Kinshasa, Mbalo Sombo, Talebele. On comprend? La duchesse a yé à Tali, na route de Solawa, Pipo, na Bima. Aya petit carton.
Buffy la merveille attaque Tanti Linda, Azagi la merveille, B comme bonbon biscuit. Atali Boabi non, tout ça n'a j'ai. On va n'a de cela puis pour nater les mana vanda. Alors non, il faut que ça maman langa. A betika ilo mo bi misi Tanti Linda. Na Buffy le ba Buffy pe musu ba bimi, ba ko musu ba su ba nini ba comment bimi me bele bele. Ceux qui soit disant nada ba nani ba bimi. Ils ont nada. Soit disant comme on a soit disant ba bimi bele ba musu ba nani, donc c'est comme ça. Mais plus ton baba nada ba lichesse baba ne ko pona ata bazongo pa maman olo ba kezongo mais on est baba ndango baba ko banda c'est trop dit tozolo ba ke nzeta baoba c'est mbalio sumbo ba étape wana nyonso zomona wana soit disant ba kombo zotanga na soki banani attaque moi na ya nzeta baoba misisa aya talobi non ngai funa tusola na akotaka na makola mama bimi azwi makambu lelo zomona carton ba to na ba okendo ba voir ke bango ba trichane mama oui oh zelana bandila yo omoni mutuloko ya mwana mwasi oyo mosu asalaka losanzola azana makila ye kutu ozala na mouvement moko baping mpo babima tozwi mosusu nani baoyo nyonso wana ozwi bala duchesse ozwi soit disant banani ozotangana soki nani nada wana soki nada ozwi banani bango tu wana bazwa lokolo vision un artiste il faut ozala na vision neti nga na oza boye navanda na lopango boye natalaka tonton moto ozala ni wana mabele ndenge asala makambo ndenge mpe na ye na rep ntango na ye na rep bayebisaka biso improvisation ça veut dire improvisation eza eloko oyo eza kati na yo oyo ozokanisa obi eloko so na beti attaque Buffy la merveille metteur en scène obeti loko abi noko banda makambo o bandi oye nango siko na TV tango yango na TV ekangi tango ekanga bo abi sika to vanda nde makambo etamo maka c'est comme ça yaya ngaloba nga mwana ngeza pasi po sa musa théâtre eza pasi yaya naibisa yo ngai ndeni na ndeke bayiba kimbo mwasi na bino te naibike omoneti ngai tona bane osa théâtre yaya na no vivre bien na otamo na ba 3000 ba 4000 balles tona yo na monde théâtre na écoute ba réalité mususu il faut choquer il faut luka penza za biso obwaki mutombe mso bo abatami yo MC yo latiko lekaye tout kaka wana ni po boka ki po yo za 10 francs musala théâtre ya pasi et puis pour théâtre ozo makambo il faut ça combo monete ba Buffy lelo ba saka na ba avion avec comme le roi wewa ba mbali sombo ba saka na avion ba monisa avion wewa akebo Canada Paris les gars na sa makola mamati non exactement yaya ngana foxe makambo te ngana mona général Sonic Kafuta comprendre papa ibisaka biso totika temps na temps et ce qu'on comprend que net ça boso comprendre ennemi na yo bukaka mabalongo ozo comprendre betika rap code pour ngana na ba piso mona tanga kana so na betsango wana papa yo nga rapide moi ba 5 ya pamba ba 1000 ya pamba pour non la taboyo so temps yaya et vous avez tout le temps ébélé ngai naza artiste moko na ebisa net comme bimité mais maram susu vraiment naza propre nango. OK, merci beaucoup na internet nous sommes là de partout dans le monde entier avant to koma na suka ya émission na biso na opesa ba merci na ngai na Glody Samba Verodi Samba ingénieur Shodan Zenza gros bisous place Bolanda biso Rigompo va de Paris merci à toi merci les sous la Pamela Moussoula donc pour nous kaka donc zaka bato ba soutenir biso babi ba bon tonton de Paris bana poto ya solo ya tanga donc je vous salue un gros coucou à vous Joël qui vous dit Joël qui vous dit na peso pe mbote fila to comme na suka ya émission na biso to pe na suka na près ya suka émission na biso na moni pe maman mikolo azo tourner qu'est-ce qui ne va pas ouais premièrement biso to ngina problème à chaîne biso to ndo leka o leka na Kinshasa Congo mais le président Chabani Record a foot à talenté a bundi nzamba sungi lelo to koti soupe na Canal Sat et puis to zongi normal to les cas chaque lundi rediffusé ça mardi donc longa dans ce pelangona parce que ninga arrivage ya kiboye tant dans beta sous boy marambo et ça la bien et puis nazo pesa merci ebele na bandeko nyonso na moment nyonso o ya ba difficulté ya ba passe ya bisengo bazaka ngai vraiment merci na bino et surtout na Paris wana nga poto na kanga
na pesi famille Daro Zambote, apparemment il y a José, Makati, Gina, Mami, Exil, et na pesi famille Leka, ma grande sœur que j'aime beaucoup, na Bruxelles, Wana, Mireille Leka, Moté Macha Masunda, leader, et puis Charles Leka, Maître Torzi, Maître Guilain Loboko, on a Paris, Norvège, Ferland, et puis Norobo Sanarate, Massalanga, J.R. Omar, Bana Commune Kinshasa, vraiment, à part Venabiso Boketu premier, Biloba, Loba, Bifinga, Finga, la télé, Internet et tout ça, les seuls artistes, oh, Atika, na Commune Kinshasa, Ngayo, Fila, Bongania, vraiment, na osenga le roi ser na première émission o yambinga ya on a senga ke funa la ta 3 pieds yo na beta bo na pesa bino information bana commune Kinshasa to mona bandali ngengi tout ba soutenir ba artiste na bango pourquoi bino nga 18 ans na monde art yo bozo changa maboko te donc nazana eloko osenga bino te soutenir bino et ça ngai bien ba filmer ou ta ba pote et ya ka na kini ou ta ba poto bo contacter ba producteur naza déjà na makambu na jouera bien. Et ça, on a bien numéro de téléphone, plus 243 89 27 96 310. Donc, plus 243 89 27 96 310. Numéro sous ces alliés, on a pour la WhatsApp, Instagram, Facebook, les alliés à Vodacom. On a plus 243 81 31 694, on est à Vodacom. 31 91 634 voilà pour notre Vodacom donc merci Nasser Nangai Kombo Vanessa Moussa moi ça mon loba ya talo ya mbinga non on a eu mbiji awa 8e awa yaza à 32 pouces il y a poisson donc il faut mono pose doyer donc kilo et puis yaza pembe moi ça pemba ko ta ngongité donc beau s'abonner belé et vous allez bien bateau nyo so balinganga na ebike poto eza maboko nanga soki bo moni émission yo na bo sanité junior ko chaka bananga akabatala te Chancel Mbemba de midi double brassard on comprend donc ba jouer nga sola na bango yo Vanessa Mbijie yo na ebike Chancel Mbemba ozana ba ndeko belé internet batanya mabedi bazali Vanessa Mbijie yo bocha loboko ponanga et ça la bien Chancel Mbemba Junior Kocha Kabananga Kocha Kabananga somo donc ma pango belé kolega ba joueur nyos équipe nationale ba yoga mutema mabe po leri bango bazana bambongo mais ma pango ezate po tango carrière aussi là ke ba kozonga na lupanga famille Junior Kocha Kabananga Chancel Mbemba et puis na bosanité mo belle ndombe donc makambo ngoyo yeyo mbijiawa défaté masalanga ITH na Kinshasa na robosa na raté masalanga ya mwindu dak Shadai Mwalai Buki Black Canal Sat ya yo na bosanité dina kudiva mama na Ela Joki Daniel Tanya Mabe Dinema donc merci na bandeko nyonso balandi biso donc bisous. Bisous, merci beaucoup. On a internet de partout dans le monde entier. Donc comme na suka ya émission na biso Arnyo Samkona, le comme Nasuka, les biques bolela, makazi soto comme Nasuka, Bobi bilenge kei, donc merci Nabino pour la confiance, toujours pour payer Sarabiso. Merci à Papine Solamiso, Babi Papouche de la famille, Nabenga Kebongo, Mobile Basse Bele, Basse Mbijipe sous Baksa Mbiji Nasuka. Somme. Merci Nabino. Merci aussi à celui qu'on appelle Rocarmier, si le mignon garçon de Milouz. Babiotsikalara, unique en son genre. Merci à toi Rocar. Merci à toi héritier Maestro. Maestro, merci à toi Babi. Vraiment, il y a une boîte qui était péché. Quand joue des colonnes, Mozindo, quelqu'un est balé. Donc, Serre Nangayo Yambiji, quelqu'un, pardon s'il te plaît, Kota Maramboyo, Kota Maramboyo, Chancel Mbemba, Bokota Maramboyo, Dina Koudiva, Bokota Maramboyo, parce que c'est quoi Tchenga Makambo. Nabimisi pièce au Pambate, pour Maramboya, il y a des pièces au Senga Maramsous, mais le roi, il y a une émission, Bokota Marambo, s'il te plaît, Mireille Leka. Merci beaucoup. Merci à Hervé Itouri, Kiboratama. Hervé Itouri, merci à toi. Merci à Merlin Zouma qui est là. Merci à toi. Merci à Viron Kumu Africa. Babito la Tanandeng Afrique.
tobo tozonga à l'époque les canons tola taskuna ndenga Afrique. Merci à Viron Kumu Afrique, merci l'espace kitoko babi pour la kitoko babodia kano bavezabi ni par ailleurs pas TH Fabrice. Babi Fabrice un garçon simple, so moni on dit maté que ende kolo maison. Zoto mike bokono. Somo. Merci Nabino Nyonso, bozaki ebele pour nous Olanda biso, un gros coup Nabino Nyonso boyaka ebele. Comme je vous appelle toujours, abonnez-vous massivement sur CL News TV, vous ne serez pas dessus. Je vous aime bien, je n'empêche pas bisous et belé. Donc, babi a aux espaces obligés, passage obligé. Le nom n'a pas fila, le bino yamba, Glody Samba, le bino yamba Véronique Samba, na yamba bino news awa news passage obligé na bino. Donc, boya et belé. Donc, nabi que ça la fait plaisir na Pamela Moussoula. Donc, boya et belé. Merci à toi garçon de Paris. Je vous aime bien. Je vous retrouve à la prochaine. Mais merci aussi à Armax. Merci aussi à Golo Mayala. De gros bisous à toi. Bye bye. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao.